Voilà, bonjour à vous très chers téléspectateurs, fidèles abonnés de Congo sur cette télévision. C'est bel et bien moi Souleymane Condé Passeport Rouge. Une fois de plus, naïs sous le bosso na bino poto beta ma solo to solo quand on est au mexana babu mikolo to commence un système à solo quoi. Donc voilà, Lelo, je suis encore devant vous, moi Souleymane Condé Passeport Rouge, Molo Belnabino, donc votre humble présentateur. Donc Bobby Mikolo nana rando na mutu te, Mikolo nana problème na mutu te, nana likambu na mutu te, mais musa na ngande dans sala kaka vérité c'est sengi kolobango toloba kaka makambu c'est sengi kolobango tolobango kaka. Donc voilà tolobango qui toko pe tolobango pena bien. Comme je suis là encore une fois de plus devant vous, bino mono ba parler Bobby moi non ya pamba te so yebe c'est que mambo izali. C'est que la vérité zali, c'est que la découverte zali, c'est que ma kambasika et yé. Donc nous c'est là des gens de nakenda na passeport rouge continuer bongo et ça l'Arabie sont vraiment elengi makiasi. Donc yango lelo toujours dans le cadre de vous divertir, dans le cadre ya informer bino yo sepeli sabino batu bolanda Congo sur télévision na libino sujet ya Diane Makila oyo auti kotika biso akufaki paix à son âme. Donc barando bazaki na ona actrice na biso mususu ya cinéma Gabriel Bolembo barando bazaki na ona ba Fifi Miel. Donc mambutu wana na obetango lelo na expliquant pena bien en long et en large. En long et en large de quoi il s'agit. Donc au boye bakite broyer bangoka a na kati émission oyo oyo pe bobanda qui se douter nango donc broyer belango kara a na kati émission o. Donc voilà, je ne peux pas commencer cette très belle émission sans pour autant dire bonjour à mon boss. Je dirais c'est Mboni Moté Makarine Mboni mère double depuis 001. Je vois aussi Trésor Batanga Mutnangai. Trésor Batanga Dana Mseko Kenaim Nene trop fona kota salle de sport. Fona kota salle de sport. Sauf foutenga salle de sport na Pullman et Sani. Et ça penza mbelote. Donc voilà Trésor Batanga Bambo tenu en a depuis 001 na Texas Dallas. Na moni pe bongo je reste Mboni Moté ma maman Karine Mboni, maman Paradis. Je vois aussi Cheringi Moté Masara Kateko. Na moni pe bongo Bashka Chama et tolomo Bambo tenu en wana Marina Osumaka. Marino Soumaka, donc Bobby copine privée base, donc ils ont dit makambu, donc tourbe tangoka bon toke na bon la pessimino bambote. Donc voilà to kota pena na mama ya likambo ya biso ya mokolo na lelo. Donc voilà tomoni actrice na biso Diane Makila akufi atiki biso paix à son âme. Makambo belé bimi na sima liwane na sima kokufa nae. Donc atiki biso vraiment na ba qu'est-ce que c'est nde biso ana Congo na Kinshasa to ba atiki biso na ba qu'est-ce que c'est. Donc atiki biso na ba point d'interrogation donc tomi tout na to se poser ba question tellement ébélé. To se poser ma question tellement ébélé. Diane akufi na nini memi Diane na liwa Diane penza boy amanda ko mona na suna ba théâtre te na banzonzi te Diane boy mobali Fifi Miel kune matik awekiti. Maintenant ce que explication mambana tout ngande muna inango bon bana mai boyo ka affaire a boy li solo pena e a boy il faut que talaka air po biso YouTube to ki mana simangonga Selvi Ngoma na YouTube to ki mana simangonga. Donc faut que talaka montre eroloba to moni Diane Makila kufi atikeli biso bana mibale. Moi na moko za moi âge avancé mususu après qui kobote dernièrement non kuta Alexis 50 je crois. Non kuta Alexis 50 je crois bien si je me trompe pas. Et loko memi Diane Makila na liwa batu mingi baoye bali solo te. Et loko memi Diane Makila na liwa ezak Diane Makila en tant que moi signor surtout en tant que fille tout ya kitoko ya malamu donc fille tout à ça la ravine kitoko donc aligné mobile na moko boy après tata mwana o liboso wana donc ba boyana ki asala ba théâtre na ayokuta na mobile na moko boy azara na Londres bakuta na mobile wana dans l'entretemps yepe ana kin wala ba Fifi Miel bazano ki camarade peso to kamakasi na ba Fifi Miel na banani tout ba Fifi Miel pe ba voyager bazala ka ba camarade omoni Diane Makila pe azwaka zemi ya mobile wana ya Londres ndepe ayaki ko bota abota ki mwana mwasi wana bota ki donc papa na ya banda ko za soin na à 100%. Malgré tout que non bino mo boyi ba mo à distance des alaka tant bois et si kamoko bolingo za makasi
moi si ton mobile rozonga place à Zalara bolingo dimné. Est-ce que vous comprenez maintenant là? Dans l'autre temps air bazaki sika moko na dian so mobile ay on a Kinshasa y séjour. Bolingo ezala penza makasi. Moi sina mobile ba bolingo na bango ba sa vie na bango kitoko. Mais so mobile la songi bino mo boyebika na occupation bani moi c'est pas ami sur place. Dans l'autre temps, mobile n'a pas de la radiane, bambongo pe kitara donc abonza ke pena ke mal. Excusez. Donc abonza ka pena diane makila pena bambongo ba 1000 € kitara na mois. Ba 500, ba 700, ba 800. Siko tout wana est créé ce comme thème mabe jalousie na katia fifi miel. Bino mo boyebi fi azwaka. Yango na ermo foka so za fi ozwaka. To garçon ozwaka. Tambola rana bat bazwa lokwa yo. Poso zuite nti mutu mo azwa na été. Bas class aboka ma lokwa yo ta simba mbongo ndeti yo te yo ero simba bongo ye sele motema passe. Yo ero simba bongo ye na motema na sepela te. En créé lo ba jalousie bazwa mo ba alors a bossa na ke boy étoile monter. Boy lo monter. Est-ce que vous comprendre? Fifi le créé les bazwa ba jalousie na kata motema. Habité diano faut na créer les kelo mobwe ba 1000 $ et katana le quoi heureuse bisengwana tout et katana ba joana nyonso tout ekima et donc accommodant na ba côte joie abenga mobile diane papa mwana na wana ibisete oyebi ke non mwana na kutu azala mwana yo te boye achaba munga na ba pilipili yo mosko tala en tant que yo mobali camarade intime ya moi sinon abenga au cœur moi sinon wana mwana bobota wana zala kutu mwana ote on dimela parce que oyebi ke non c'est l'ami intime de ma femme, c'est l'ami intime de ma fiancée. Obi que c'est l'ami intime de ma femme, c'est l'ami intime de ma fiancée. Au côté on doute ça qu'on a commenté. Mobali pas côté douce te mal que tout bakinde basala ba test ADN moi na pe abima ya mobali wana. Basala test ADN moi na bima pe ya mobali wana. Mais mobali bino mo boyebi kaka s'occuper déjà côté na kata ki sa fifi miel. Ngana yo. S'occuper ba chaki wapi. Ngana bino to ebiti. Donc déjà lamba makina likamobo donc n'habite so bachake na nzungwa ni wana moni feza nzungwa fumbwa. Donc te mamwa mbebele kange miso kange matoi donc au mona lisuta oyo kate. Donc na mutuna komo kansaka fifi miel. Donc à côté lié bakisi moko ya ndenge mo ya liboma donc yo camarade kendo kota bakisa modèle wana pour nuire à ton ami. Tu vois bata mokiliba mabe fifi miel o mabe makasi o motema mabe o ndoki diana makila zu social latina nzoto diana makila zu social latina nzoto parce que c'est normal là ta socio pas lingé mobile na e pe azaki lisuna lisungite appui ba aide au mobile na bande ko apporter donc bande ko ya lisute a mesani seke dana standing mobo ya vie o e chité kamba mobo likona yo fifi miel ezala raté qui moteur mabe musuto tala ba paramètres talelo souci wana ya likambo oyo sala muninga et memeti na liwa mais yo ozo vanda kuna na Turquie olia omela famille diane aba olela yo belo nini e ya la vie non est-ce que yo yebelo ko komela o lobby est-ce que yo yebelo ko yelo lobby na vie pour ya famille diane ba vandi ba olela yo zate yo na bisengono kuna na Turquie siko pe mobile on pozwa oyo linga bo vanda na kimia est-ce que bo linga na bobala na bovana penda kumoko so bobala ni seke baba ndoki seke bo zape na bandoki parce que ngana kokate pena culpabilité wana na kata motema na kokati omoni ma mususu to lakisa boy dalibanda o lakisa kete na mwa mabebo mais au fond oyebi kete likambo e grave makasi na kokosango te na kokoko matina ba niveau na te. Mais bino te na ebate so boteka ki bon moto to boteka ki nini camarade bo zala ne boliane bo melana et nous vivons ensemble nous mourrons ensemble ta mambo sali tala mambo sali na ba garçon pe mususu na oyeba no te eloni ya malunga fifio zango na nzoto no odia na ana ote odia na zangi nini
eloko nini po yo pe na basango pe na bafio baningisa théâtre Congo na okota non côté na oyeboka awa dia na kufi babi te fima obeleka via ngwazala na banduta bingabi oh n'importe quoi famille na bino no bana problème à manche courte bolinga manche courte c'était ka manche longue attendre na sa moi bolata ka manche longue pour na respa nduta ozino pe courage comment koza motema mabe boye comment koza motema mabe ngasko elekelanga niveau mutoko koma na motema mabe na foza pa démon po mutu normal a kosa likamba bongo te oza quand même na un peu de bon moto o kata mawa pona mwana odia na tiki o kata mawa pona mama na pona famille na ye obomi sa fille abatu wana eza peno bomaki ye déjà ato tchele poison to bete masa cité donc sala mutelo kwa bongo déjà souci wana ekota na motema siko dia na sali AVC pour mona que bino na bino bana ba hypocrisie mo ezanga tine pola makasi bino ba comédien na ba comédienne bien na sali AVC bino ozo bokangami ba bloc boké ote totala Diane to sala boy to zongisa boy bino bien no ninga na bino est-ce que bolinga ki non na ki bomoto ni na bomoyi na bolinga ki durant toute sa vie est-ce que bolinga ki parce que bobano ben c'est sous de un na banzonzi na binote na ba théâtre bané ko mona na lisute parce que bano ben a été na ma musu bo sala parce que bino tunde bozana la plupart bobi histoire bien nde ba boto la muninga mobali na kisi. Donc Fifia na côté PK bakisi pour na temps normal de personne totali bien totali donc il y a pas match. Il y a pas match donc faut que tu as kisi pour votre Diane mobile. Il y a pas match pour totali bien de lèvres rose yo na habité so mais là combien de tiges à diamba. Donc et baby son a couleur en bébé. Donc ta fille a rouge à lèvres. Ça rouge à lèvres vivre été. Pour na temps normal yo ko boto la Diane mobile. Est-ce qu'on comprend comment non le ban? Yo, bozipe bokangami bosa ba hypocrisie zangatina. Hypocrisie zangatina pena mal placé makasi parce que ne bozana bo yebi bien que Diane a confié na souci à Fifi mambasala qui est. Bosa nde semblant. Baba ndoki baba démon bino. Nga ba semblant bino bosala na sango te po bokomo lekela na basima mutusu bolo bakete banzela na bakenda na kingaka tikuna yango bakomi okufa banzela na bakenda soki wapi yango bakomi okufa papa musano elongi pona respect ya display na bato botala ngai bolinga boye na pa muselongi pona respect ozana bonga manana. Je n'ai rien c'est bon, hein. Kitoko. Bon, ça pour l'eau. Yo, hypocrisie, bon, ça, non, il y a besoin de zangatina. Eh, bon, ça, ma hypocrisie, bon, zangatina mal placé, ma casse, parce que bien, de besoin de bien que non, à confier la souci à ma camouflage, ça, là, qui est pas, mais bon, ça, ma hypocrisie. Boyo bimana si maman batuluka bo commissaire ndoki o yem talexara bino bokenda ko leba poison na place bokenda bo bokenda ka poani bo continue ko ke poani so bo mele la ka poison kuna bo continue ko ke poani ponga so na ibisi Canada na mela poison oh makona nga kane ata numéro 41 o de longues jambes no kete no nyatati a to proposer nga 1000 € no yati pour na ibi que ma vie en dépend. Mais bino bokenda kaka place en wala basala bino mais bokenda toujours et en plus comme zomela ya gabi likamuni si la té likamuni si la té et là on est si la té o bande bandati mutukutu bien kutu yo na botama ka kola ti on a kufi donc histoire ne sili mais bino bolingo tika likamaya gabi parce que le loso ya gabi a kufi to vanda sous to lela to lata ba chemise à noir to lati ba mocassin. Nde singa na lata pa mokasa na el papa na oyerene mikolo ya ba poil sous le kono pour na niveau kana pe na kolata jeep
non matanga ya Gabi pour niveau mo kendele pour ya Gabi adamu ta tension pour là ta souciana na nzoto tension est remataé donc et comme le peli comme bete a comme il peut na niveau que non et donc comme elle bien AVC et comme il pays donc bota la PR mo ba paramètre ya Gabi a actrice na biso déjà dia na bo moi ba yokana ki bien ba yokana ki toko ba solo la paix bien ba senga na ba pardon ya Gabi a retiré dia ne pas retirer de son côté donc ba kutana en tant que bana ya mère en tant que bandeko en tant que ba frère en tant que ba sœur ba c'est ba sœur en tant que ba sœur ba bongi ça mais non ce que mambubino bo ça la chose que zaki que non ya Gabi na dia na ba bongi ça qui te er dia na zaki en vie c'est que bonga bo tumba ya Gabi ne yo tumba po da bo benga na ki na morgue c'est que bonga bo tumba nde ya ko tumba Mam soubo sala ngalo comprendre parce que ya Gabi na zana elle n'a rien à voir na mambana to obino bolinga bo coller na nzoto na linga kete mena yo ko telepo aza actrice ya mboka na biso donc poso le loi kufi ezapeka perte na biso pour na temps normal yepe na sepela nanga na eti mais na côté les cas on a parce que c'est une actrice en mboka na biso le soit kufi et ça nga passe donc va $20 ba cotisation de bosenga biso na pele le comme soupe nos ala botika no mambosala ya soni makasi bozu bino no surtout bosangeli ya Gabi bino no surtout bobi te ya Gabi oyo poni bozala so bokanela déjà mutu ala po bozu bo profiter kana likambo bo ndeti mingi ba lo balikamba ya Gabi ona matanga diane eza da bokanele da banda kala bosala samlo bolia kana bo milaka na bo vanda kana boba ndoki bo mitama be boba ta semblant makasi bo vivre na semblant botika mambu bo sala e mabe boba ndoki boba demo po bo ni te singabwe so bo looking abo zwanga ti bo mona nga penti bo zwanga soe makasi parce que na simba mamba nzombe tata po omoni bino ndi bozana boyaka bo meka kabatu omoni sko ba ko meka na bino wana botika bozana bien bo garder par bande boza calme boza simple pour esimba nango ezwa pena que mal fifi mi la zakuna na Turquie faki bona na Turquie po bola sabiso ke non bino bolinga ki diana ngo mingi po ko bola sabiso ke non bolinga ke minga alors que era zaki en vie na ba théâtre na bino to tikala o monete na ba chaîne na bino na ba émission bo tikala o bengete siko bolingo ngo bino bokumisela bino bolingela ke wapi bolingo bino bokumisela biso bolingela ke wapi bolingela ke wapi mais fifi mela chema tamele mbalo kwa defao excusez papa defao eza kanda na bi makambo na sa kanda na retirer pour na rester excusez moi papa defao na ko makambo na aida pamba botika basambla ermo ya buzoba mambubo sala ezalati donc eloko na ngena lo bana binoka yango wana dans l'autre temps bo rester branché parce que programme ya matanga Diane ezala établi très bientôt bozononka awa sur Congo sur télévision et pas dans la Suleiman compte des passeports rouges donc na kobi déjà na suka na mokola lelo mais makambu ya olobezaki tellement ébélé toki mande na simangonga yango to lobby oza premier épisode to ya lisusu voilà, j'en profite pour saluer Jonathan Ilunga, Jonathan Kamotana Peso Bambote, mon ami. Je vois aussi Sylvie Ngoma, la fleur sauvage, NK Pro derrière la caméra. Wabi, bah, joyeux anniversaire une fois de plus. Donc, trop pété ma champagne, trop mela, trop lia. Donc, trop bois kama, qui est waouh, qui est mal. Donc, et zoua.
et Zouapena. Na pesi bino tout bambote bat bolaninga sur Congo sur sa télévision. Je vais gérer ces boni motema Karine Mboni maman paradis mère double. Na moni bongo trésor batanga. Trésor batanga mutunanga. Na moni pe lisusu Chiringi motema Sarah Kateko. Je vois aussi Babi batutu na boka wana donc depuis 001 place pote banda na Texas na Dallas. Boga kili comme papa Marino Soumaka. Marino Soumaka Babi par rapport à Titi officiel c'est bon. Ibrahim Diop, Tidiane Diop, donc Babote na bino yango wana. Na pesi bino yango donc boy ambango pena place noza. Continuez de vous abonner massivement sur Congo Source Télévision. Cliquez sur la cloche de notification, aimez, commentez et partagez nos émissions et ça a un grand plaisir. Quant à moi, je vous dis au revoir, retrouvons-nous au prochain numéro. Bye bye.